La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Bandeko na nga nalandi lisolo ya Mimi Kabea nayoki pasi mingi na lisolo o nalandi ya ndeko na biso Mimi Kabea. Nalobi nakoki kolekisa lisolo wana nga moko te nakoki kobomba yango nga moko te sans ke na ya kobetela baya ngai ba o balandaka biso sans ke na ya kobetela ba o nyonso balandaka Ursule Botelwa TV. Alors, mbote bandeko nanga, bonjour, bonsoir, karande boyebi et dépendara na ero yo okolanda émission topé analyse ya Ursule Botelwa TV. Bandeko nanga nzambalola pambola bino esika noso bozali nzambalola a pambola bino ba o bolingaka biso ba o bolandaka biso ba o penza bozalaka wana pona kolanda biso nzambe a pambola bino kaka nde tolubaka soki okutani na video na biso soki otombe na émission na biso soki okutani na chaîne na biso en tout cas osabone tango za kosabone kobosana te activez biso cloche ya notification et pourquoi pas otiela biso j'aime. Donc tango s'abonner, tango activer cloche de notification, kobo sanate, aimer vidéo et ozala malamu mingi. Na pesi merci mingi, na bandeko ba soutenara biso, bandeko o bazaka toujours wana, pona ko soutenir, ndeko na bango Ursule Botelwa TV, boza ebele, soki bomoni na tie émission directement boyaka kolanda, bolanda kanga penza partout oyo bozalaka. Alors, nzamba lola apambola tope abatela bino. Bandeko nanga dossier yango eza nini? Dossier yango eza nini bandeko nanga lisolo oyo epesi pasi, epesi vraiment pasi mingi. Na sur bandeko ebele toyebi comédienne na biso na kombo ya Mimi Kabea. Mimi Kabea toyebi ye, Mimi Kabea jouaka très bien. Aza comédienne ya lelote, aza comédienne moko ya kala. Oh, tout le monde ayebi ye muto alingaka maboke. Muto alingaka théâtre veut dire mutu o atalaka maboke. Mutu opena mipesaka pona otala théâtre. Mutu tu ayebi Mimi Kabea. Mutu tu alanda Mimi Kabea. Toza biso tu tolanda Mimi Kabea na bandaku na biso. Biso tu totala Mimi Kabea. Alors, problème o ekomi eza nini? La famille eza pasi pe mawa pona mokili tope pona biso ba congolais tolo baka ba congolais po mingi bato to sala na mabe ezala kaka ba congolais mingi bato to bomanaka ezala ka biso na biso ba congolais mokili mawate mokili pasi mokili vraiment pasi mingi. Alors la famille avant to kota na maman na likambo na biso kaka nde boyebi tolobaka toujours commentaire dédicace ba o balanda Ursule Botelwa TV bayebi tokoki jamais ko passer na autre chose sans to les kana ba dédicace na biso. Alors ezalaka vraiment comportement na ngai ya ko honorer bato balanda biso ya ko honorer bato tout balingaka biso bato penza batiaka ba commentaire na bango. Bato batiaka ba commentaire na bango, bato vraiment o balandaka biso balukaka penda kota ba commentaire na bango pona ko soutenir musala ya Ursule Botelwa TV. Alors nzamba lola pambola bino, nzambe asala yo bolamu, yo o koti, yo ozo partager, yo ozo landa biso, nzamba lola asala yo bolamu. La famille, merci mingi na mama nanga, mama Irène Nganga de mon cœur et
esika ozali nzamba lola pambola yo. Merci pour na ba commentaire, merci lolengo soutenir Ursule Botelo ya TV. Alors Mama Pauline Yenge de mon cœur, merci beaucoup famille Libota toujours. Est-ce que si vous partagez vidéo à mère famille Libota, est-ce que si vous partagez kuna Saint-Valentin kunezole kamabe, beau partager na mon déjà épisode à Liboso comme déjà na 86K. Alors beaucoup de force à nous famille Libota to continuer ko partager. Maman Carmel Bouramba, merci beaucoup. En tout cas, gros bisous ici Kozali. Chimène Manuela de mon cœur, merci beaucoup, merci pour ta présence, ma chérie. Merci Maman Chimène, merci beaucoup Maman Sarah Boko, merci beaucoup, merci Maman Nadège, merci Maman Madeleine Aketa de mon cœur depuis Maroc, merci Papa Sekou Keita, merci beaucoup Papa Keita Sikozali, merci beaucoup Maman Orline Keren, merci beaucoup, Maman Nathalie Bazaba Seka, merci Maman Bazaba, merci beaucoup Maman Brigitte, merci beaucoup Maman Princesse Aléglia, Maman Yvonne, mémé de mes enfants, merci beaucoup, et puis gros bisous na tanti bana Mama Chouchou Botela depuis États-Unis, Mama Chouchou Botela depuis États-Unis, gros bisous, yamba bisous na yo tata de mes enfants, sans oublier Mama Zedia na Canada depuis Ottawa, Mama Zedia, gros bisous, mbote na yo esika ozali peselanga batuya Ottawa nyonso mbote na bango. Alors la famille tokota na dossier ya ndeko na biso Mimi Kabea. Toyebi Mama Mimi Kabea, mwasi ex-femme po toyebi ke baboyana selon réseaux sociaux, selon dire ya réseaux sociaux, selon otoyoka na réseaux sociaux que tantine Mimi Kabea na papa José de Londres baboyana et ezape vrai po bazala lisusu te. Tomonaka biso moko Mimi Kabea na de Londres officialisaka relation na bango komaka ti na niveau ya osala prédote prédotaka de Londres utaka poto ayaka aprédotaka Mimi Kabea. Ezalaka esengo na comédien ebele basepelaka tomonaka feti ndenge lekaka après maloba yake ebele de Londres trahir Charlie ozaki mwasi ya de Londres na poto o abengisaka de Londres na poto. Malobe bimaka ebele de Londres a trahir Charlie, a trahir Mama Bayana ni mwasi na ye wa balaki ye, malobe bimaka tellement ebele po biso tout oyebi de Londres kenda poto grâce ya Mama Charlie amemaka ye na poto. Après quelque temps, te yoka ke José de Londres abalaka balanaka te na Charlie asalaka makambo ayaka azwaka ye amemaka ye na poto ake na poto soki akomi na poto tangu bakobanda bolanda bien bolanda très bien tangu bakobanda koluka mbongo ensemble soki babandi koluka mbongo ensemble nde baya kobalana ezalaka bongo dossier ya Charlie na José de Londres. Alors, balukaka pembongo, baluki pembongo, nde salaki baya koboyana, baboyana ki na bango, après José de Londres, ayeki kokutana na Mimi Kabea. Bato baloba ke Mimi Kabea na José de Londres zaki bolingo ya kala, babandaki bolingo ya kala ti José ye ko bengi ko luka ko prédoter Mimi zaki bolingo ya kala. Alors bato musu baloba ki bolingo ya kala, bato musu baloba ki bolingo ya kala te, balingana ki kaka ndenge ezalaka bino mo boyebi mobali saza na poto e na basi musu bazela na bango mibala poto ezape na basi mususu bakalkilaka na bango mibala poto te. La famille Bo landa lisolo. En tout cas, landa lisolo très bien. Tamato vraiment très bien. O landa lisolo pour que to bete yango kaka mbala moko esila mbala moko. Alors, José de Londres ayaki ko linga Mimi, ayaki ko sala prédote, comédien ebele bazalaka na feti malgré matongi po Mimi Kabea batonga kaye penze pa comédien.
ba comédien ba tonga kaika par rapport bino mo boyebi ya de Londres za na mobali mabete ya de Londres za na mobali kitoko mais ba comédien boyebi ka ndeza la exemple ba comédien musu balingaka mibalo ava na bureau et ya ba comédien musu balingaka mibalo ba bata ba gouvernement pena wana ba o balata ba veste minene et ya ba comédien musu mutamtana ba choix na ye. Alors Mimi Kabeya ba camarade na ya maboke tant na oloba boye bo comprendre pourquoi na bandi lisolo à zéro. Pourtant toya ko chiter na point penza o esangisi nanga na bino. Tokoyeba ba camarade ya maboke o ba trahir Mimi na likambo na sola na bino. Alors, ba camarade na ya maboke ba chola kaye ba seka kaye malgré ça libala esalemaka tomonaka ba prédote esalemaka tomonaka makambu nyonso ndenge elekaka. Après mikolo ebele mikolo euti koya directement kaka boye Mimi Kabeya na José de Londres masolo ezaka lisute directement kaka boye Mimi Kabeya na José de Londres courant eleka lisute bayaki kokabwana banosaka ngo même na réseaux sociaux ba live esalamaka ebele bino mo boyebi ba comédien na biso likambo ebombama nango te oya obeteli mutu boye mutu wana pe aolinga kaka panzo na réseaux sociaux bino moko boyebi eza kutu ya obomba te. Lelo na monde théâtre secret ezalaka nango shooté. Lelo na monde théâtre pire alaka te. Donc obetela mutu lisolo boye lelo te lobi te mutu wana kei abeteli pe pire na ye bo mona ngo komi ko komama na ba commentaire bo mona ngo bato bakomi ko finga bino na ba commentaire ba oloba na bino lisolo kaka oyo betela kindeko na yo ya comédien. Bo mona ngo teza kutu makambo eza kutu makambo bandela te eza kupe ku makambo ko lobela ebele te e koma bongo na monde na biso ya maboke. Alors la famille bavandara tant baye ko boyana e ko sala ke tantine Mimi Kabeya ayokutana mobali ayokutana un bon tonton baloba bongo moi tonton moko bien tonton moko bio akutani na Mimi Kabeya la famille tolanda lisolo. Mimi Kabeya kutani na tonton moko bien car ndenge ezalaka yaya il faut bo éviter ba camarade. Et na ba âge mokoko camarade ezakaso important na vie te. Tant to banda kola peut-être to banda koyeba iloko wana te. To koli na ba sentiment, to koli na ba makambo ebele, to koli na ba entourage, faut zakana entourage. Faut en ba collègue ba collègue à classe, faut en ba collègue na quartier, faut toyeba ke eloko wana te tant to kola. Pourquoi? Parce que mokili ezaka bien. Mukilianga ni eko beba kaka lelo awa. Mukilianga ni zaka nango bien. Ba komedianga ni pe kala bazaka na bango bien. Ba camarade pe kala bazaka na bango bien la famille. Ba camarade bazaka na bango bien ozana mo camarade na moko boye bo passer na bino ba vie na bino très bien. Ba secret zano et aloko ngana camarade nanga Percy Katumbi que je sali. Percy Katumbi que je sali kamana ngana atandenge nini. Attendenge donc soko lingi pena ke oye ba makambu nanga ko so lekeli pena parier masolo nyo so yo beta na loba e na simba mutu na loba oui o penda vrai wana vrai nanga mutu na mutala na camarade na ye moko o basolaka nyonso o nakala ba camarade malamu bazalaka mais na moya lelo de nos jours ba camarade malamu ba sur 100% to aka na 5% ya ba camarade ya malamu. Mimi Kabeya ayeki kozwa na ye chéri azu na ye un bon tonton azu mwa mobali na ye pe ya bien na sima ya après koboya na ya ye na après koboya na ya ye na nani ya ye na nani na de Londres bande kobolanda lisolo Muto abeti lisolo oyo a précisé très bien alobi un bon tonton. Alors Mimi Kabeya zoki mobali moko ya bien penza o pena ko a hotel matate na de Londres o pena de Londres tikali musika de Londres tikali matete mobali na sko to chasko lokola na aéroport yaya muto abeti lisolo abeti lisolo très bien a échappata esika mokote Mimi Kabeya aye kozwa mobali azu mobali moko pe ya bien alors quand nde toza biso mikolo boye eza facilité pour mobile aya ko escroquer yo
nalobaka ndenge tokola ba age eza kopusana lelo bana kutu oyo ya ba 20 ans mwana kutu aza na 20 ans 25 ans 23 ans 22 ans so mpe tobi tokita mpe na ba vitesse ya ba 20 ans so mobali aoyela ye maloba lukuta aocomprendre ke mwa mobali oyo aoyela nga maloba lukuta siko bongo biso bato tokoli deja oyo baménopause ekomi na porte ya ndako. Alors Mimi Kabeya mobali ayaki bavanda apena mobali pa sepela na ye pa sepela na mobali bakomona bango kolove ka nde ezalaka baolove na bango petit à petit molo ka nde ezalaka mokolo mosusu mobali ya Mimi Kabeya alobi na Mimi Kabeya non il faut aprédoter ye mobali alobi non Mimi Kabeya tu vois nalingi na ya koprédoter yo tala kaka makambo fo tosala pe makambo ba age ezopusana nga il faut na ya koprédoter yo tobalana kaka ndenge ezalaka Mimi pa monyango opportunité ti amonyango po opportunité asepeli mobali alobi aya koprédoter ye. La famille Mimi amemi pe lisolo wana bakamaradi na ye kendenge eza boye mobali alobi aya koprédoter nga mobali na nga wana otozaka na ye alobi azoya koprédoter nga bakamaradi pe basepeli en tout cas félicitations boye nde ezalaka mwana mama félicitations bakamaradi pe souhaiter félicitations na moninga na bango kaka ndenge ezalaka. Après quelque temps mobali o alingaki ya koprédoter Mimi ayebisi Mimi ayeli Mimi rubrique nini aye Mimi Kabeya fallait na prédoter yo kande tosolaki ka ndenge oyebi na minute ekutu moyena sala ngo liso ezate po na komi na mo ba problème ko mbongo na minute soko ko yuko defisa ngambo bande ko bolanda to kompene sikango soki okoki kodefisa ngai mbongo defisanga mbongo tosala makambo après d'autres makambo nyonso eleka comme ça ntango nga naozela mbongo na nga oyo eya wana nakoya kozongisela yo. Mimi Kabeya paza mokolo alobi nga na age na nga bo na defisa mo eza lokola na mibali nga moko na age na nga bo na defisa yo mbongo oya kosala na nga prédote après soko ozongisela nga siko tina defisa kayo tosala ka prédote seke ya libala na ko defiso ya coutumier na ko defiso ya religieux na ko defiso. Mimi Kabeya aye koboya na ye aboya na ye siko lisolo oyo ekomi na munoko ya bato internet ndenge nini bakamaradi koboya Mimi aboyaki proposition ya mobali na ye wana kodefisa Mimi alobi naza na nga na mbongo kodefisa yo te naza na mbongo te na defisa yo po oya kosala présentation epa na biso en tout cas ngai na mbongo opesa yo te. Mimi akei abeteli bakamaradi na ye en tout cas boyoka tala kope yango naza na ye tala boye mo lisolo na beteli bino ya présentation tala mobali yango kutu alingi ya kodefa mbongo kaka epa na ngambo bakamaradi jamais aza mobali mabe bino mo boyebi kaka kamaradi alingi kamaradi na ye akodefanda moninga na ye mobali mabe jamais mobali okoya kozwa mbongo ka epa ya mwasi osalela mwasi prédote tika ye boya ye bakamaradi balobi pe kaka wana. Mimi pe alobi ok nga na ye pe nakomoni kaka aza na ye sérieux te naosala na nga pe bapa mpo na tika ye. La famille Mimi abeteli bakamaradi na ye siko vitesse ya réseaux sociaux mpo na baya koboma réputation ya kamaradi na bango baye na réseaux sociaux babandi kobetela bato internet kutu ndenge eza wana boyebi te Mimi Kabeya kotala kutu makambo ekomeli ye boye. La famille toloba na bino eza na ba age mosusu mwasi ana besoin bakamaradi te eza na ba age mosusu mobali ana besoin bakamaradi te. Liboso to bando kasa bato ba trahison bazalaka basi na bana mibali boyebi pourquoi masolo na biso ekendaka libanda boyebi pourquoi bato bakoma obebisa ba réputation na biso na ba réseaux sociaux boyebi pourquoi ba secret na biso ebombama lisu te nyonso ekoma obima na réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que topesa confiance na bakamaradi
okoza na camarade moko lobi o pena mwana mama na nga, o pena ndeko na nga, o pena elie ye elie nga. Yaya, soki kutu ndeko bobotami ne libumu moko, aza pe capable ya obimisa matière na yo. Aza pe capable ya koya na matière na yo na réseaux sociaux. Ndeko, nalobi bien ndeko o bobotami libumu moko. Boni boni camarade. Boni boni camarade. Bandeko nanga, il faut kopona. Il faut oyeba kopona. Ba master bien. Ba master bien ngope. Bazalaka pete. Bazalaka à l'époque. Bon, mon épisode ba auto zouara ba camarade ya bien. Ezaka à l'époque. Yaya, ça fait mal. Ça fait mal. Ba camarade ya mimi. Tala, yana ba parti mosusu na épargner bino. Ngal nga ko bebisa réputation ya bande kwa basité. Nalinga ko battre la réputation. Pongante na bo nalinga te mutabebisa réputation nanga. Alors moi aussi nalinga ko battre la réputation ya bato. Et yana ba parti mosusu na épargner na boy kaka. Na ba aja ba mimi kabeya, on a besoin ba camarade te ma chérie. Bo sala ki camarade ya makasi na fani masudi. Ya makasi na fani masudi aw. Ezalaka partout au mona fani masudi au mona mimi kabeya. Partout au mona mimi kabeya au mona fani masudi. Na si bato babande kotala ba théâtre o ele kapa fani masudi ba yebi eloko no loba. Bobeba na binote. Mais ba chemin na bino ezala différent. Mutu na muta kenda na chemin na ye. Mais jusqu'à présent, bobeba na te, bosola na bino très bien. Mais mutu na mutu a tracé chemin na ye, mutu na mutu kenda na nzela na ye. Na ba âge oyo, ezaka ba âge ya koluka ba camarade belete na vie. Soki mimika beya azaki na likambo na bomba ki yango ye moko. Mepe toyo beta ngo na réseaux sociaux te. Nga lobaka réseaux sociaux zaka na kisongi songi. Chroniqueur, youtuber akoyoka lisolo oya na yeko beta. Yo moko mko lisolo bomba kite. Tangu ya yoki aoya obeta. Ena ngoma bete. Mobala linga bala yo. Aosenga yo mbongo, oboyi na yo, oui, osali loko mo ya malamu koboya poko ki jamais ko contribuer. Oboya ki très bien. Biso soto yebi, basi ba soutenir mibale, musuka ka sombi bilamba na ya ba fille de fleurs, yango nde contribution na ye. Mususu kaka azu charge ba protocole, yango nde contribution na ye. Yango nde contribution na ye. Tuebi basi musu basala abongo. Musu ndenge lelo koma na ngaba liba sala religieux famille a moi c'est kota biloko ko lia famille mbale zu kota masanga. Oui. Et koma bongo. Mais yo ke kubanda mwasi. Oke kubanda mwasi ke non mbongo après d'autres nan oa ko defangwe pa ya mwasi. Mais soki réseaux sociaux to ko beta lisolo na grâce ya entourage ya Mimi Kabea. Par là na opesa conseil. Ndeko nanga masolo nyonso ezaka masolo ko betela ba camarade te. Ya nango likamba pasi te, mais ba camarade yo baye ko beta na réseaux sociaux ba choli mimi po eza na ba makambo ba lobby. Na lobby bien na épargner. Na épargner po tozara na mwa mite mamawa. Tozara na mwa mite mamawa. Tolinga ko boma ba réputation te. Surtout ya bandeko basi. Ba camarade baye obeta masolo na ndenga mabe. Ba camarade ba beti masolo pona koluka ko critiquer Kabea. Pona luka ko critiquer Mimi. Ba tangina ba âge moko élevé. Fo yeba ovanda. Na vie yeba mutuni nyo mimela li solo na yo. Lelo batu bakoma ko éviter ezala ba marraine. Batu bakoma ko éviter ana moi likambo nemo boaso azoluka muta partager na ke partager na marraine. Ok pas marraine bwe, marraine pa na ba camarade na ye.
akebetela pe camarade oyebi fiel na nga wana tala kutu problème boye muto marraine obetela ape na bato na ye ndenge wana nde masolo na biso epanzana obeteli pire yo soto soko oyebisi eka pardon bomba ya koyebisa mutu te eza loko oyebisi ye ndeko ke kopartage yango libanda soko osola na mutu oyebisi eka antuka bomba koloba na mutu te eya loko otubi etonga pian eya loko otubi etonga pian ke eloba libanda yaya wana likambo na we etungisa yo mère ami eya nzambe so oza naona ami moko mère ami c'est Jésus na mokili lelo babetela su bato masolo te na vitesse ya TikTok oyokaka lisolo mo obetelaki mutu bayo otielo yango na commentaire mais ntango yo obetelaki mutu commentaire ezala ete bozalaka yo na mutu wana mais ozalaka surpris boye batieli yo lisolo yango na commentaire baye kokoma yo kutu ta photo otia me yo kutu tala vino boyeboye okamwe na moya lelo vanda na likambo no pola nango na munoko kufa na likambo na yo ka nzamba ye bango kufa na likambo no eya kuna bafamille mususu eya na basi mususu na bafamille na bo même mama na ye akobete likambo te pourquoi parce que mama bomba apete eya na bamama misusu babomba apete obete mwana oyo abetela likambo boye yo mpo kebetela leki na ye yo mpo kebetela ya na ye mais mwana ana apesaki confiance azwaki confiance na ye apesi pa mama la famille wana problème na yo yaya melango atana ti ozwi yango problème nona peno ti ovimbisi munoko ozwi mai oti omeli yango pian eke na libumu baami bakoma bapirate bakomi kotiola Mimi Kabeya libala de Londres boyaki esimbaki te tala opa yesusu mwasi azopesenge mbongo Mimi aza na mokuya Mimi boye Mimi etula makambo tala ebele nga alobaka nazalaka na bizela otia baaudio te pourquoi parce que soki mutu ayeli yo matière apesi yo atindeli yo message na audio soit abengi yo na enregistra te natiaka mpe baaudio te pour que lobi kuna ntango naoza na besoin matière baopesanga lisu matière donc c'est un peu ça lisolo na ya kobetela bino conseil na nga na lisolo ya Mimi Kabeya eza kaka bo éviter vie ya bakamarade wana problème na yo bomba yebisa nzambe po nzambe apanzani bato sango te wana problème na confie nzambe betela no nzambe lisolo po nzambe apanzani bato sango te eza pasi pe mawa. Merci mingi na bandeko bolandaka Ursule Botelo la TV, merci beaucoup. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez quand na lobaka, partagez na Facebook, partagez na WhatsApp et puis partagez na Messenger. Tant que vous s'abonnez, kobo sanate, activez la cloche de notification pour que prochainement sotoye na ba analyse na biso, olanda biso esika nyonso oko zala. Yang boyoka katolobaka, il faut toujours activer la cloche des notifications. Alors, Tokutani à la prochaine occasion. Soki Tata Nzambe a zongite. Encore une fois, courage Nandegonabiso Mimi Kabeya. En tout cas, beaucoup de courage. Mbala simazwa mayele. Kobeta suli solo nzangala te. Kobeta suli solo éparpillé te. Kobeta suli solo na n'importe qui te po yebite. Nani oyo akopanza yo sango na réseaux sociaux. Alors, zala penza yo via ba camarade eza nango na importance moko te. Ba camarade on peut basungara na bango biso te donc zwa vi na yo moko vanda yo moko nzambe aopesa o libala ya bien era batu musu babala na ba 40 ans ba 45 ans ba 50 ans ba 38 ans donc mutu na mutaza na jour na ye mukolo na ye o nzambe atila ye ya bénédiction na ye. Tokutani à la prochaine occasion la famille ceux qui Tata Nzambe a zongite. S'il vous plaît kokena j'aime nangate. Alors tielanga commentaire à bien komelanga kombo na ona commentaire komelanga esika ozali na commentaire to dédicacer yo. Bye.
La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.